Flamand Noir encore. Michel Ostolanda. Des shows de Nar TV. Des shows de Nar TV. Michel Ostolanda. Des shows de Nar TV. Des shows de Nar TV. Batela libota na yemoriba. Batela chaîne na biso. Des shows de Nar TV. Makambo nzambe na bana na ye ezala akabu pe suka akabu ale. Yango. Vous êtes au la raté. N'a pas de problème, tu A connaît pas demande hémorroïde. Et vous dites, oh, diabète. Et oh, nini, oh, nous connaissons pas. Nini, rhumatisme. Et c'est ça. Tout ok. Bio café et au salon de teleng. Tomé la canabino yango. Force en bête. Danger. Maxi Bluff, café original, Bandeko tomela yango. Voilà, bonjour, bonsoir Balandi, nous soit des shows de Nar TV, merci Naba ou Balandi des shows de Nar TV. Tu es tout partagé les sous ensemble, kakande tu sur la canabino, papa, maman, Simba, Nabokepi. Maman n'a besoin benga na des shows de Nar TV, maman lobby des shows bêta li solo, pesa conseil na communauté, quel est les problèmes, zala brancher tous les qui na détail. Le solo o na kolinga o landanga très bien, yaya c'est très important. Question ya mabala ya Facebook, mabala ya réseaux sociaux, escroquerie. Tout ça, problème les aboués. Maman na biso aza na Belgique. Maman lobi des shows, ka ndenge za kana ba Facebook, na yiki kukuta na mobile moko. Maman bi des shows batu batindela anga ba demande des fois na linga raté. Mais yaki kokoma na demande tata moko atindela kiye, mobile atindeli demande na Facebook. Maman lobi des choses soki na ndima ki demande na ye pour na mona ki aza ami na ba grande sœur ya quartier na ba vie mususu tokola na bango na quartier bazaki ba ami en commun. Yango maman ndima ki maman lobi oui toki kozala to yebani to ayebinga voilà pourquoi maman ndima ki bref. Maman ndimi demande tata lobi ozaka na numéro ya téléphone te en fait ozana WhatsApp te maman lobi oui naza nango. Ya so mutazo sengo WhatsApp. Ziana fungola bino mémoire. Soki mutazo sengo WhatsApp, azo sengo numéro à téléphone na yo. Ouais, c'est juste une manière ya ko tromper vigilance na yo. Soki na bi pesanga WhatsApp na yo, c'est-à-dire pesanga numéro na yo. Parce que WhatsApp na yo nde numéro na yo. Ya tozolo bela likamba numéro. On donne pas les numéros à n'importe qui. Ko pesaka n'importe qui numéro te. Numéro na yo eza identité na yo. Numéro na yo eza porte. O muta okiko kota po akoma na kote yo zali po akota na kati ya ba pensée na yo po manipuler yo voir de loin. To betali solo maman lobi des shows ayeko tunanga est-ce que za na WhatsApp te maman ndimi na za nango maman zwi numéro sa nini apesi baba ndiko sola na mobile proposition ya bolingo ebandi maman na biso aza ye moko ononga ndenge na za wa mobile aza na Canada nga awa na Canada na zanga moko na ucho divorcé na kangai mwasi na ngana mobali mususu na kutaki na chambre na mobali mususu yango na divorcé mais na minute na za vraiment na besoin na bala mwasi na ndenga bientôt vivre na ye maman na Belgique mobali na Canada bazo sur la par correspondance ya téléphone
WhatsApp. Nani apesa ki WhatsApp mama. Yaya kopesa WhatsApp eza kopesa numéro ya téléphone. So oye bagate luka oyeba parce que batu mingi ezaka ba jouer yo na moi erreur moko muke mutazui numéro no. Donc voilà, eza ba émission toujours ça là toujours pour te fungola mutu moko mayele quelque part. Landa di solo c'est très bien, c'est très important. Maman lobi des choses to bandi ko lingana mobali nazoya na bala yo ndenge zawana ceux qui vraiment ngano to s'accorder bien na koya na France na kozwa yo to kende même na mboka na bino en fait to kende même na Kinshasa to kende ko bala na misu ya ba para na yo. Bref, babandu lingana na mama kaka ndenge zaka bolingo esala raté ça nini et koti bolingo ya réseaux sociaux yaya et bandaka na réseaux sociaux et soukelaka na réseaux sociaux landa oyo kamakam. Bref, aye ko proposer maman non nazui cop moko na musala toza na réunion moko très important ce qui te côté réunion wana et qui na réussir marché wana et que ça la vraiment bien makasi ce qui nazui marché wana et ko pesa ngambongo ebele et ko sala ke ce qui nazui mbongo wana directement na koya ko bala yo. Bref, maman lobi des choses mikoleleki a lobi que oui azwa ki marché akenda ki réunion marché wana ba pesi chose grave aye ko zwa numéro moko ya Cameroun. Aïbsi maman na biso non ezo sengana kende na Cameroun selon marché o na ebisaki yo eza na Cameroun pardon soki na komi na Cameroun kuna na okende kosala ba affaire kozonga na nga na Canada nde nazoya na zuyo toke Kinshasa na balio tomati tozongi Canada. Maman bi des choses nazoyo kaye kaka mais eye kosala ka pesi maman na biso numéro ya business ou ya zwaki na Cameroun ke benga bato wana ya Cameroun yo o négocier na bango prix. Mama bi des choses comment ya zui ba affaire ne ya musala ngana etoti ko lingana ga lobi awa apesa nga numéro na négocier na bata Cameroun ya yo kana yipsa yo eza na ba escroc na internet tu peux pas croire. Ça dit histoire ya maman ndenga lobi ba pesi maman numéro abenga bata Cameroun a négocier prix yo yebi bato wana te oyebi ba affaire à ça la raté yo ok négocier prix par rapport à quoi ya lobi no moni loko ezande wane ko zala mie yo benga bango ngande na pesi yo numéro benga bango de ma part bon négocier prix boy maman bi des choses na bengi une fois na numéro wana mutayambite landa di solo mutayambite na yebisi ekolo makambo numéro pesi maman yebisi ke non na bengi deux fois mais maman bi des choses na benga ka une fois mutayambite aibisi lokwa na bengi deux fois ba yambite. Je crois que eza responsabilité na ngate sala ba affaire na yo benga batu na yo boyo kana bango a insister non yo benga kaka boyena boyaya escroc aza mutute baza na manière ba salaka numéro wana ya Cameroun apesaki yaya elekate e o lekate ko sonner ndengwana juste eza manière azoluka bimiso mbongo landa lisolo eza na bate belé ba frapper bino par internet mibali ya lokuta bazoya kokosa basi na internet landa lisolo maman abi des choses. Bref, na insister na bina lingite ko tchanga na ba affaire na otesala makamno yo moko. Bref, mobali yake Cameroun maman abi des choses mobali yake Cameroun zela na yebisa yo maman akenda e Cameroun te eza na ba numéro bazo salela batu baza libanda batindeli bango ba numéro wana par WhatsApp ya installer na téléphone ezo sala lokwa mutaza na Cameroun mais aza na Cameroun te omona appela numéro à WhatsApp eleli et bimisi numéro à Cameroun aza na Cameroun te aza sur place na Canada aza sur place na Canada à déplacer te c'est-à-dire vous devez faire attention batu bazo manipuler batu na sima ya internet escroquerie d'amour escroquerie ya WhatsApp Facebook ba bolingwa ya internet bolingwa réseaux sociaux. C'est-à-dire biloko nyonso ndenge basala keza planifié akopeso numéro benga bato ozo bengeza batune soit ekolekate et obando sonner muto répondre azate soit c'est le même numéro ezo kendo sonner kaka pa na ye. C'est-à-dire basala ba trick ebele ba piège ezebele o kondimate eza même pas ka pona bana basi ba ko escroquer yo mobile mbongo na makambo na oloba. Maman bi des choses mobile ya komi na Cameroun na obenga maman na numéro à Cameroun yaya ezalaki Cameroun te. C'est juste baje ba yebindeni basali ba numéro wana ke même pas Cameroun ndenge maman apesa li solo maman lobi ki akenda e Cameroun mais ngade des choses na oyebiso ke akenda ki Cameroun te
lando ke yeba pourquoi na lobi ki akenda e Cameroun te. Bref, akomi na Cameroun. Azo sola na mama ka ndenge zalaka. Akomi na fait mission. Aipsi mama non, naza na besoin na zonga mais tindelanga 200 €. Naza na besoin ya 200 € pour na luka moyen na sa nini na zonga na Canada. Na si na sombi marchandise nyons tout ekoki. Ezo zanga ka 200 € pour nga na zonga. Des shows. Muto ya ke ba affaire. Oyo yebi États-Unis avion kolongwa Canada ti Cameroun. Yaya kendaki même pas Cameroun lande loko na oloba. Akendaki te escroquerie, frappe ya internet yango yo. Maman lobi des shows. Alobi nanga ke non na si ba démarche, naza na besoin na zonga nazo zanga 200 €. Ah bon? Yom tokendaki ba affaire a kilo. Oyo ko pesa yo mbongo po mema mama na Congo bobala na bozonga ba Canada, okomi ko luka 200 €. Maman bi des shows na ipsi mais non. Ngana na mbongo ti, na problème ba facture awe belé nanu na futite 200 € na kozwa wapi. A insiste ipsi maman non, luka ata mutu o defa. Luka o defa ata pa mutu zwa kaka kozwa. Ta onga na kozonga na kozongisa pe bambongo wana ozongisela mutu wana bo yaya keba landa di solo bien. Bref, maman ebisi non en tout cas bilo ozotindanga naza na ngoposate naza pe na mbongo te. Yo nanga na ntutikali komona na te. Yo musika nga musika. Tozo sola ka na Facebook, tozo sola na WhatsApp. Tolingani na WhatsApp, to bandaki na Messenger, Facebook, to ye na WhatsApp. Omona nga te na mona ote. Koma na okiko tinde lombongo. Sala ba makambu na yo yomoko soko sisi mkoloko ya to mona ninanga nde to okiko kendo sa makambu susu. Mais tant que to mona nite nango tinda mbongo te. Yaya yoka na fungoli parenthèse rapidement pour comprendre. Ezana bate belé ba manipuler ba mona makambu. Yaya mobali o mona te. Oso tinde belé mbongo mobali o mona te. Azwela ka na Messenger. Asenga o numéro no na Messenger nde opesa bokuma osola na WhatsApp. Omona ye te yaya. Omona ye te metala mbongo kombi osi otindi. Yaya ko kabela mutu ke bosali connaissance o kabeli. Wana eza un problème te. Bosali na no connaissance même na Messenger, même na WhatsApp par connaissance. Il n'y a pas une relation amoureuse. Connaissance, la bonne foi, oko kabela mutu. Montagnoso, oko kabela mutu. Ko salisa mutu ya na problème te, mais tozolo bela bato bazoya na sima ya lokuta ya relation amoureuse. A côté leo na sima ya relation amoureuse, abandi ko siliso mbongo, tozande awa. Yon bazoya na sala be émission, il faut bien expliquer parce que bata confusion baza trop. Na bandeli na lobi boy. Oko kabela mutu mbongo par relation normale, frères et sœurs. Amour fraternel, ndeko to sola kanaye na sepela kanaye, to umeline na relation, ya ba Facebook, WhatsApp, tout le reste. Na kabeli o 100 €, na kabeli o 200, 500, même 1000, comme tu veux. Soko zanango. Mais to zolu bela bato bazoya ko kosa yo. Ayeli o na sima kombo bolingo, mais ayebi eloko azo sala. Azo si so mbongo ya na tunio. Depuis bandi ko tindele mbongo yebi. Aluba anoka alingi yo. Aoya robalu. Ok, lande na Kinshasa, o lande partout côté yo yebi. O mona ye. Yeye za ba erreur, bolongo la biloko eza ba erreur. Bana nanda ko bazanga miliki, yo mbongo miko nyonso, ezokeli na WhatsApp. O mona ye. Bana nanda ko bazanga kecha malonga, yo miko nyonso ba 200 €, 300 €. Code Western Union Monogram. Ezokende toujours na WhatsApp. Boye bana na WhatsApp, code pekenda na WhatsApp, landa di solo yoka. O mona ye. Bano nanda ko bazangelo kwa kolia. Bano bazanga kecha malonga, kecha bana eza combien 100 200, mais yo tindaka 300. O mona ye. Mususo bande ko tindela mbongo bokabwana bloka yo, mbongo ekenda. Yaya fungola miso. Combien o tindaka a bloka yo bosilana. Bolingana na Facebook Messenger bosilana kuna combien o tindaka ekenda ozwa nini. Yaya fungola miso. Landa li solo yo kandenge yeke esuka. Maman lobi des shows du fait que biso bana basi bakoma kozwa biso kaka na nzela losambo na sambelaka. Ye tata wana bande ko yebisa mama na sambelaka. Na sambelaka yaya longola ka esprit ya koloba mutu nyonso kaka ye pembeni na sambelaka tu considères non. Batu tout bazobomba na sima liloba nzambe. Batu tout bazobomba na sima ba frère. Batu tout bazobomba na sima basale ya nzambe. Mais baza ya nzambe te.
Bana basi so mutu kaka lobi akobala yo mbongo nyonso bombaka opesi ye po lobi akobala yo abo soki kaka mutu ya habite ma sœur tu pries où yo habite ngana sambelaka mikolo tozana ba jeune ye pa bien ngape mikolo penda ba prière makasi ngape na sambelaka fini lokwa ya sambelaka yo po sambelaka fini ozui corps âme opesi pa mobali oyo monate juste na téléphone ayebiso ki asambelaka omona kota asambelaka bongo ata asambelaka oyebi comportement na ye ya bato bake bomba na église baza ya lokuta landi okandenge yeke nosuka mama lobi des choses du fait ka lobai na nga asambelaka ngape na landeka ndinga lobai ki asambelaka mais papa des choses na kolingo yebisa ba mama tokoma kaka mutu nyonso comment dirais-je ba mama bokoma kaka mutu nyonso akoyebiso ki asambelaka fini opesi molimo na nzoto na âme mama lobi papa des choses insister na point wana yango ndezo koyisa ba mama mobali nyonso koya pembeni na lobi kaka ke na sambelaka soki kaka yebiso ke na sambelaka na molimo na yo na nzoto na âme opesi voire même na muto yo monate akomi ko manipuler o kaka po lobaki asambelaka yaya bofungola misu ko ba yaya bofungola misu mama na biso lobi papa des choses beta cete basi balingi ko yoka kombwa libala te soki mobali alobi akobala yo fini mbongo nyonso bombaki pendant 20 ans 15 ans 10 ans yango wana okomi kotindela mutu na WhatsApp na messenger mutu monate ya ba émission na sala ka soki yo comprendre te c'est que na ebite na ebisonde ni na lobaka biloko eza fomo vandi yo moko obi mais ma papa des choses zoloba on dirait ba ipsaki makam nanga batebele babengaka ya na tuni oyo zaka na ya bloka yo boso la resiste mbongo ekenda te yipsanga na kosi mbongo ekenda mususu akoya okozwa maele te yango pe papa des choses zoloba okozwa maele te pe ozo continuer kaka yayo linko yoka kombwa libala te bolingi libala kolekana kolo Yesu Masia bolingi libala kolekana kolo oya sala libala bolingi libala kolekana kolo libala j'allais dire ça yaya libala eza pona mwasi mais kolenga te kokende na ba vague te kokende na mupepete kokende na escroquerie te luka oyebeza nani azo poussa na pembeni na yo c'est ça l'essentiel maman na biso abi papa des show na bandeka ko sambela nzambe na epsi nzambe lakisanga o nani azo poussa na pembeni nanga na yeba ye aza nani c'est ça yaya la prière koyambaka nyonso mbala moko te faut pas tout embrasser koyambaka nyonso te zalaka na esprit eye penda boche na se tia na se yaya tuna nzambe aza nani o azo poussa na pembeni nanga aza nani nzambe monisanga c'est ça yaya eza na mosala nzambe mususu auti ko benga ngana expliquer rapidement kaka po ebake be escroc baza na betaki lisolo ya pastan o ya Afrique du Sud o ya Bulumbu o ya Afrique du Sud na uti osala émission o ya tindaki Bulumbu na epa mama alongoli mama zemi mama azobota esuste ba trompe bloqué eza na mosali mususu abenga na ete na benge mosali to nani po alobai kaka za mosali ya nzambe pastan mususu abenga na Angola alobi papa des show moni nengo lobaki mambo pasteur wana ya Afrique du Sud oya tindaki Bulumbu pa mama omoni biloko wana eza bilo moko il faut pas olobarango même Jésus alobaka mabe ya ba apôtre na été ah bon mosali ya nzambe ndo zuyebisanga boye Jésus alobaka mabe ya ba apôtre na été mais Jésus alobaka mutagoteka nga za kati na bino kasi mabe ya ba apôtre na yango wana ayebisaka ba apôtre na ye bato bande kotamba ba disciple pardon ayebisaki ba disciple na ye muto akoteka nga aza kati na bino akoteka nga kala mingi ta azoteka nga voilà eza na mosali ya nzambe mususu abenga lobi non eza na frère mususu ayebisaki non moni Jésus pe azalaka trop méchant azalaka kanda mukuse ya eza na bato bao déformer parole de Dieu faut bokebaka na biloko ndenge wana nazongi na makambo na oloba pasteur abenga na Angola pour dire que non pasteur ata tindeli mama Bulumbu eza biloko akoloba te des choses il faut pas dire ça même Jésus abimisaka mabe ya ba disciple na été abo na tuni papa mambo zolo beza ya solo soki Bulumbu wana ba pesaki mwasi na yo oyo kokuta mo na téléphone ya mwasi na yo onwa oloba nini question na tunaki parce que moni mabe eza nini surtout plus nous les Congolais to lobela biso
pour muta mona ke mabe eza mabe il faut kota na famille na ye soki batindela ki mwasi ne bulumbu tanto akopasola na chemise ake bunda mais lokwa batindeli mwasi ya mondimi bulumbu na église wana toloba te pasteur na Angola lobi non des choses moni c'est pas la peine o laksa babilo kwa ndengo wana parce que ata Jésus à se défendre na kombo a Jésus Christ alobi ata Jésus abombaki mabe ya ba disciple na ye ah bon na tuni papa ozoloba na kombo a Jésus Jésus te mutalobaki mutaote za parmi bino na ebi pas trop koto na basali ya Nzambe boye ba kopesa rabiso mo ba verset na ba commentaire et ko sala bientôt tanga rapé ya yoka mosali ya Nzambe ninga zoyebisa papa de choix bi papa de choix ata tindi bulumbu eza na problème te ce n'est pas la peine ya kolobelango ah bon c'est-à-dire ce sont des gens qui font de mêmes choses eza bato bazo sala biloko moko nde bangwana ba obenga ndengo wana même si papa est-ce que vous êtes d'accord to le canon na émission o loba biloko yo lobi nanga o le kana téléphone te na fixé yo ba mona yo muto o loba biloko wana to yeba na Angola kuna église nini yo kotaka ça la sonne c'est-à-dire bato ba ko déformer parole de Dieu bato ba bomi église bato ya boy olobi Jésus Christ abombaka mabe ya bato banda ko tambola na bango ambon abi oui des choses. Donc ce n'est pas la peine au lobelango et ça va bloquer ezalaka déjà même Jésus a lobarate mabe a batu. Ah des choses tobeta lisolo, c'est-à-dire quoi yaya et sengeli tokeba. Ces derniers temps batu nyonso baoya na kombo Nzambe baza ya Nzambe te. Mingi bayende ngwana mais babenga mite baza ya nkolo te. Tozonga na lisolo. Mama lobi des choses du fait que na ebisaki nga na kopeso mbongo te pona ana mbongo te abi pesa kaka 200. Senga même na ba connaissance na yo des fois soki nga na komi na kozongisa mbongo wana yaya bokeba na koyebi soki na nyonso alobeli mama na ke Cameroun na kenda Cameroun te eza ba numéro batu na bango batindela bango ba numéro na koza na France non c'est le numéro ya Angola ba osombelanga nani carte SIM na Angola ba otindelanga ka numéro otindelanga numéro na osayelango na WhatsApp c'est ça otindelanga numéro wana na osayelango na WhatsApp c'est comme ça. Donc vous devez faire attention et ça na bato bazo yiba. Babolingwa lo kuta yango to uti koloba. Mama, bazo linga bino na ba messenger na ba WhatsApp na ba biloko ebele. Tala ndenge bozo bimisa mbongo na bato boyebite. Et na suka nango lokwa mama lobaki na kopeso mbongo te po na mona yo te. Ayebisa mama kake OK merci na yoki. Moi kanda lobai merci. Nande des choix vandia. A bloquer mama. Histoire à bout. Mama bi des choses. Totika la suko sola te kanda lobaki d'accord merci c'est bon. Liba les souke la kiwan. A bloqué maman, histoire à bout, pia. Bon, moutou à la kakio bolingo. A lobi azana besoin balayo, bokende Kinshasa, abalo pa na bino bozonga bokende Canada. A boyoka po boyi ko pese 200. Eh, des choses. Bande ko fungo la miso. A boyi maman ka po maman boyi ko pese 200 €. Ah ouais, au moins côté tout ça. C'est-à-dire ce n'était pas l'amour, c'est un escroc derrière l'amour. Un escroc qui s'est caché derrière l'amour. Yaya, ba escroc est belé ba ki vanda sima ya bolingo. Vous devez faire attention. Mabala ya ba messenger Facebook. Mabala ya ba WhatsApp. Yaya, yango. Bazo manipuler bino pour rien. Bolingo ezate escroquerie. Yango maman lobi des choses bêta li solo. Papa on a bandé déjà ko manipuler maman depuis Canada. Kosi maman ke Cameroun, eza même pas Cameroun. Maman lobi akenda ki mena confirmer yo awa na devant caméra, maman akenda ki te explication na pesi yo yango wana. Ne naza na France non ki ko sala n'importe quel numéro. O kansana na Kinshasa te. Wana eza biloko ba frapper bazo sala. Biloko ba escroc bazo sala. Na suka maman lokwa lobaki aza na mbongo te a bloquer maman. Liba lesa nini esili babandaki na messenger WhatsApp basukeli wapi na messenger WhatsApp liba la pesa nini e kufi o azana mato ya koyoka sa nini oyoki ya fungola maele na tuni depuis bandi kotinda mbongo pa mutu ano mona ye tolo bela ba connaissance te bolingo oyo zolanda ya musika o mona ye akoya to akoya te comment yo kotindela ka mutu ba mbongo sima yo moko susu fo lande kote aza po fungola moi mémoire ko mobali so alinyo na ba capacité alongwa kote aza alanda yo moko zo tindele mbongo yo moko susu kofuta billet olandie kote aza si mofuti su billet ozongi ya manipulation bana ba ozanga bilamba bana ba ozanga biloko akolia bana ba ozanga ba sapatu mbongo nyonso ezokota na idiosi
ekota na buzoba oyo azana mato ya koyoka sa nini oyoki benga de show Denar TV na basija bien ya to lobela nyonso ya bien tanyeti di solo boy bande ko ebele bazana mabunga bana mibali bakena makamboka asima basi kokosa kabino air tout ba comprendre déjà qu'il faut ba kosa bino kana kombo au nom de l'amour bazo kosa bino ka au nom de l'amour bazo kwala bino ebi ko kwala azo kwala yombongo combien ba kwali ba ngombongo combien batindi ba code na mibali ba monate na suka mobali yango a bloqué yo ka ndenga zo sola no na Facebook wa nani WhatsApp azana bino combien boza ebele et vous devez faire attention réseaux sociaux vous devez faire attention mabala ya Facebook mabala ya WhatsApp yango tolobi oya zana mato ya koyoka ayoki benga de show Denar TV na basija bien oye komelu ekomela ba misuste numéro na ngana wana yaya yangwana ezo défiler yangwana etelemi na orange soit rouge ça dépend ya écran benga nga appel même numéro WhatsApp même numéro yaya pesa biso basija bien tolobelango oye komelu ekomela ba misuste merci beaucoup soko tangamba liboso s'abonner au talakaba émission na biso ekozala bien. Chaque cloche de notification pour ne pas rater aucune de nos émissions. Merci beaucoup. Partagez. Tout partager à ma solo à nous quoi bana. Partage na weza très important. Tout partager. Obi basi combien ba ko sa ba ona makambo yo. Ebele. Partagez. Fungola ndeko na omisu. Fungola ba camarade no misu. Fungola ba connaissance no misu. Fungola ba tunyonso yo moni okiko fungola bango misu. Partagez na WhatsApp, Messenger kande na FSA no partout. Boaka yekende. Tchana ba mir. Tchana ba page. Et ça la bien. Merci beaucoup. Aimez, commentez votre émission. Et Zala qui a bino humble serviteur. L'homme de bonne foi. Zala branché. Ba émission Zakoya. Pe sa réponse. Ciao yaya.